Sanjula Yahweh or nakati na Sanjula Yahweh ndenge bakomi na roi babi bosenga na tata ezalaki ete abongisa ndako na ye to bosenga na Yahweh ezalaki atonga ndako me na kati ya kotonga ndako esengaki ete manifestation eya kosalema na nzoto pela moko na molimo o na kati na bosenga na Yahweh nde yaki mpe kangaki David alukaki atongela Yahweh ndako Yahweh yebisi David kotongela nga ndako te parce maboko neza na makila abi mwana kobotama epa na yo ndako kotongela ngai ndako tomoni physiquement David ayebaki koleka Salomon ayebaki koya o Salomon akutaki kube équipement Salomon akutaki biloko nyonso sengeli babatir temple na Yahweh ona kati na Salomon asengaki Yahweh kamba Yahweh atambusa ye tango Yahweh atambusaki mpe Salomon ayebaki kobatir temple tango Salomon abatir temple esengaki ete Yahweh aya kovanda na kati na temple wana etango Yahweh alukaki aya kovanda na kati na temple wana ayebaki kotalisa Yahweh misala na David libota amen azongaki atalisi David atali misala o David asalaki epe ayebisi Yahweh abi bongola mukongono na elongi te abi kanisa boboto ya muumuro David esengeli bangangano balata bilamba na kubika pe boyenge ben ore esengaki Yahweh amanifeste pe Yahweh ayeko manifeste na kati na temple mende bakomi na roi balobi ndako ya kotonga marto koyokana te sete koyokana te ate beteli ekoyokana te ona kati ndako na tomoni ya bomisaki ndako na ye malamu le début accomplissement esengaki ete eya kosalema nde tomoni ndako etongami ndenge mpe tobatir temple na kati na province na Sancour to na kati na Lodja me o temple oyo abande kuluka ezalaki oyo te temple oyo abande kuluka ezali na 4 êtres vivants bapanzanaki ezali na 4 coins ndako ya Yahweh eyebaki kobeba me esengaki nini
eyai kosenga ete mutu aya azongisa yango. Libota amen. Amen. Yango moni Christ de Nazareth ayaki atalisi temple abi temple oyo na kobuka ngo pe na kotonga ngo sima mikolo misatu. Mais pendant nini ya alobaki ta kotonga ngo après 5 jours, après 10 jours. Ori yawe azalaki na bosenga ka bikela mo misatu. Bayeba nde kozwa pe bikela misatu. Bayeba nde ko reconnaître bango epa ekela moko. Libota amen. Amen. Mais nini ekoleka balobi ya etango ya sali moto akamataki mai, akamataki mabele, akamataki souffle. On a quatre mukili tozali na trois choses pour les hommes manifester na mukili, tozana mopepe, tozana mai, tozana mabele. On a quatre mopepe tomoni bikela mo evanda kabandeke, na quatre mai tomoni bambisi, na quatre mabele tomoni banyama. O seko na seko mutu esimbaka te po eta umela mutu suka nango bazongisaki na mabele mutu suka nango basalaki libaya na kata ibaya ibimika na mabele nzete me ntango bake bazongisi babi molimo elongwe eke na mopepe to molimo ezali mopepe balobi yawe lokola aza mopepe soko manifeste yambo yaya kosalela yo fo reconnaître koto yo utaki malamu ezalaki koto utaki mabe nini ezalaki po ete yawe aka na kosalela yo amen. Amen. O na kati na ndako esengamaki ete ndenge prophète mpe ezali akomaki ete ya kovanda na ndako moto atongi te ya kovanda na ndako etongomi na maboko na ye moko. Me totali yawe atongaki nyama, yawe atongaki mbisi, yawe atongaki ndeke, yawe atongaki mutu. Me tango atongaki bango asalaki bango na makasi pe na force na ye epi ayekotia manifestation na kati na ye. Preuve nini nezo représenter moto souffle de vie nde babengi moto so mutu akufi babengi bembe. Ni nezo présenter kati na nyama souffle de vie soki akufi lokola mutu azali na posa yeba saveur akota na kati ayeba eloko neza na kati nde babengi eloko ya kolia babengi yango musuni. Nini manifestaki o na kati na mbisi tango azotambola nde bazobokola mutu alobi nasali beta na nga nazobokola me ntango azobokola soki akangi yango soki abomi ekomi eloko ya kolia. Nazobokola peut-être badendo nazobokola peut-être basoso bandeke mais sima nango tango bakoboma ekomi eloko ya kolia mais ya azo réclamer souffle de vie ya azana bosenga pema na bwa moyo mutu a respecter yango moni mutu na kati na niveau ya l'état mutu akozokisa mutu akoboma mutu mais bakoreklame makila te bareklamaka mpona nini okataki ye mpona nini obimise makila mpona nini obomaki ye amen. Amen bota. Amen. O tomoni pe na kala bato andoko tumbela yao mbeka na mbeka bato andoko tumbela yao ya bande kulia musulite me souffle wana tant souffle wande ko tumba souffle kei tant souffle zo kende milingezo mata na kata milinga nde ya wavandaki yango na kata moto azana de milinga azana de couleur milinga azana milinga noir azana milinga pembe na kata milinga pembe mai moto asala kitongo tango tanaka tango zopema milinga ezobima ndesa ko manifester ofunde pana yao milinga mundu pezali tango yango ezobima ezokende kolakisa yao o eza pembe to eza mwindu milinga pembe ezali nde malamu milinga mwindu nde ezali mabe amen bota Amen. yango moni manifestation milinga mwindu eyaka kodépendre netamboli na moto tango mutu azotambola nde bazoyeba mutu aza netambola ya mabe mutu aza netambola malamu ngai tosala effort ete milinga oyo ekobima ezala malamu ngai tosala effort toyekokutana 4 coin ya yawo oyo na kati na mutu nde azalaki 4e coin mais 3 coin nde basesovaki yango moni ndeke apumbwaki akendaki yango moni nyama akendeki zamba yango moni mbisi akotaki na kati ya mai atikalaki libela yango moni na kati ya mai tozana bikelemo ezovive lokola balipopotame vine eza na mai vine mpe eza na libanda amen. Amen bota lokola libata vi eza libanda mpe eza na kati ya mai oyo tomoni eza na bikelemo mosusu ekokoka libanda te soki toye kozwa lokola bamabundu batia yango wana ekisa koumela
akokufa. Tomoni pe mutu soki babwaki na mai ekisa koumela na mai akokufa. Ndeto akape komona comme si na désert soki douleur eleki mutu akoka ko résister te. Ndeto moni pe kati na mpepe nini esalaka na kati na mpepe soki avion esali crash soki na tambola ye bato na kokumbwa mutu akatanaka pe na pembe. Mekolo asala po ete kimia eyeba nde kozala na mosunikino molimo. Amen. Amen. Solo tomoni mutu aye asangisi ndako po ete mona na bato bamona yango ndako na yo etongami ezali sa grandeur parce que aye na doctrine parce que ntango ye aye azwi nyama azwi mbisi azwi ndeke azwi moto asangisi bango nde aye kotalisa bango losambo me ntango atalisi bango losambo nde omoni bato mpe babimi balobi ete tosambeli yawe akana koyoka biso. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Po bato bayeki na kata losambo bayebaki mpe kokabola babi mutu nde nzambe ayokaka nyama nzambe ayokaka ete parce que 4 point moko dukani babi mutu nzambe ayoka kaka mutu nyama te me bazwi ba église bazwi bati ba aigle bazwi ba église bazwi ba dessiner bikeko ya bandeke bazwi église ba dessiner keko ya lanyo ya mwana meme wana nde azokina nzungu meme wana nde azalaki kwa moko ndako. Or na 4 points tango zongi mukili mobimba bakozala na posa baluka bayeba nana zongisi 4 points ndako. Amen bota. Amen. Donc même na Congo même bitumba même ba guerre même ba difficulté ezeko dépendre na kati na Congo parce que mukili mobimba bayebete mutu moko aye kozongisa 4 points ndako. Mena mikakatano pe na bitumba kolo asa capable kwete ayeba nde kotika libota na ete ayeba nde ko manifester. Ndo moni toli yaki awa dimanche babi yawe eza impossible te kwete yawe ayeba nde kosala mutu na mikakatano nyonso aza nango. Na étape nyonso yawe amonanaka parce que na univers yawe azali parce que na mopepe yawe azali parce que na mai yawe azali manifestation nyonso ekokomela mutu soki atie elike epa na yawe soki aperdre espoir te kolo akosala ye na nzoto mpe na moko na molimo quelque soit miango quelque soit mikakatano toyebi étape oyo tozoleka ezali étape moko eza compliqué ezali étape moko eza étape ya compréhension eza étape moko ya kozanga makasi eza étape ya kokauka me mona liloba kolenga te kobanga te yolanda liloba na sincérité mpe na kimia kolo akobatela biso na nzoto mpe na moko na molimo. Amen. Amen. Toyei kocomprendre ndako nde yango oyo yango moni Jérémie mpe alobelaki ndako monene ekozala na lolenge na yango ali mpe mingongo na bango bazali kosepela baza kosepela wapi ntango toyei kozwa liloba ntango toyei kozwa kimia oyo ntango toyei kozwa bakantike oyo ntango toyei kokutana mobondisi ayebi nde kobondisa mokili mobimba po ete bacomprendre volonté na yawe ekiti na kati na mokili. Amen. Amen. Toli na mokusi yango wana tosimba tosalela yango po ete yawe atambola elongo na libota na ye. Amen. Amen. Amen libota. Amen. Presque salon tokendeki tosalaki esika wana esilaki peut-être tokotala obie kozonga na RTNC afase à RTNC basala rond-point wana peut-être eza mpe salite makasi tobundana peut-être samedi tozala na RTNC toyeba nde kolongola mpe matiti na kati na rond-point wana po ete makambo nyonso etambola mpe na kimia. Amen. Amen. Amen bota. Amen. mokili ezotambola na ndenge nango na bapoison na koyinana na baaccident na bamipepe na baséparation na bascandale mekolo na bolingo akobatela libota bazokima mbango epa na ye parce que bamoni mobondisi parce que bamoni baumbo parce que etonga emonisami mekolo na bolingo asala baya malade baya mikakatano baya difficulté baya kokoso baya mpe bazangi ye nyonso ya kosala kolo amanifeste po ete kimia ezala na mosusu na molimo. Amen. Amen. Ozongisi matoni epa na tata mopesi na kimia apesa kimia na mosusu na molimo nzambe na bomo etoli nyonso eyaka na kati na esika eutaka na mboka nano alola po ete epesa kimia na libota na ye baye balandaka biso na mosika to na pene yawe azala na bango elongo na mitungisani mpe na mikakatano kotika bango te yawe baye bakobengaka butu moi mpo na lilako na yo baye bakoyambaka lilako na butu moi lokola ye kosangisa 4 kwa ndako epanzanaki zala elongo na libota na pene to na mosika baye babelemi nao bakomi na kati esika te bolingo na likolo yeba nde komanifeste na nzoto pena na molimo tosengi bongo na komosini na ayetolobi. Amen. Amen. boboto na tata eza na bato nyonso.